l'équipe on a invité du jour à Mokolaelo boy baete pasteur Mardoché Malukanga ayambeli bino maman Angèle Makombo mokambi à parti politique l'IDEC tout l'année na mokiepinyos. Erika. Merci Nakandi Moufenge pour na relais to komi ta on a biso ya rubrique to bengaka invité du jour to yambi lelo lisusu maman Angèle Makombo Azali Bongo, présidente nationale et à parti politique, l'idée copé awa aye lokola analyste politique. Bonjour maman Angèle. Bonjour papa Mardoché. Oui, tu s'appelles Makasi Ndenge oyeli susu na magazine Erika pour na rubrique na biso ya invité du jour. Tozo kende bongo na ba question d'actualité semaine où tu ebike mokolo ya mardi. Ezala ki bongo au magistrat ba ki bongo ko prêter serment devant le président de la République et to monaki et les kaki na kimia et to remarquer que des magistrats ba ya quitté et ponayo en tant qu'analyste politique et olobini ni pona d'abord information sango oyo nayoka ki que ba magistrat mi balé ba nommé bango bazaki ba magistrat ba juge na cour constitutionnelle. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi a nommé bango siko na cour de cassation que baboy koya na prestation de serment. Ngana kama kimingi na lobby mais pourquoi pour na nini ote pour bango baboy ko kende na cour de cassation balingaka batika na cour de constitutionnelle ba ko loba mandat na bango il y a 9 ans. Et s'il y a noté, donc pour va déplacer bango na lobby mais eza désordre moko makasi pour ceux qui mokonzi mboka a nommé yo oko boya nomination ndenge wana te et à la limite ceux qui au sepeli nango te biso non to sala misala kili na mboka na étranger bako nommé yo bako peso position oko sepela nango te mais mokonzi a lobby ondimi et à la limite ceux qui au sepelité il y a une autre façon de procéder de façon informelle oko contacter oko koma mukanda individuel au lobby voilà est-ce que okotuna justement ba tiko na cour constitutionnelle mais cette façon de toyoki o réaction lettre collective bango mibale ba commis magistrat Kilombana et Boulou au Boulou ba commis une lettre collective ba tindiango et puis publicité makasi na ba réseaux sociaux ezalakate ezalakate engai tant na komona ba crise to ko zwana mboka ya ekolandana na koloba me bana na biso ba jeune ba kotala biso ba kozala na quel genre de repère bango pe tant ba kota misala na bango ba pesi bango nomination ba kosala ndenge wana non c'est pas ngana monaki ezaki bien te. Est-ce que ba mbutu wana tozomona obike tozotala pe pona ko kato maloba mama ba mbutu tozomona oyebi que sur totali FCC na cash bazana coalition mais coalition c'est faire sentir que bazana coalition ozomona to monaki dernièrement awa premier ministre pe alingati alisusu ye pe tetina ndenge na ye est-ce que ozomona makambo oyo et surtout pe ça le raison na bato musu ba ndeko musu bazolo ba ke mboko yo senga sur dialogue toni proposition à dialogue ngana komona non dialogue mususu dialogue elingo banini elingo loba d'abord ngana na kenda na concertation nationale na kenda na dialogue ya Union africaine c'est d'abord mbongo écoutaka mbongo na biso nyonso yo biso ba contribuable congolais mbongo et puis bokewana masolo milai fin de fin eza pona nini kokabola ba poste biso wana to sepelité donc ce qui il faut pas réajuster bakoki kosalango na mukuse avec quelques consultations mais les consultations équivaut au dialogue non dans le sens il y a Congo ba dialogue lokola tomonaki non il y a biso ezaka toujours plusieurs jours plusieurs semaines et kozwa bambongo et puis non ngai na komona tina vraiment kene na dialogue te
wana ya na lobby yango parce que landa ba marche awa contre Ronsard Malonda mais tomoni les 13 parlementaires babimi les tozomona ba professeur Jacques Njoli, tozomona honorable Henri Thomas Lokondo, tozomona bazamo ebele wana tobi et 13 parlementaires babimi pona réforme na sini. Est-ce que vous avez ça raison tozali par rapport Tenga na moni vraiment il faut d'abord ba auditer seni avant que nakama tout temps balobaki non président de l'Assemblée nationale a bengisi ba confession religieuse pour ba banda processus ya kopona président seni. Non, il faut d'abord to auditer seni to ça total makamoni ne tambola ki bien ou tambola ki mabe pour to kende liboso. Rapidement, on peut ça des questions malamoko parce que tout le cas dans mon PP il y a $. Tout le monde qui en tout cas moque ningani kiti mais le qui sous toujours rapport que équité et banque APC déjà que $, na 19,5 voilà et paye sous président de la République alobaki et pour rentrer il y a bana classe et alobaki bongo le 3 mais tout le monde qui ministre les sous il va congrès on peut ça les 10 voilà donc rapidement les comme $, les comme ya rentrer ya bana les comme $, le col yomoko yebi eko to eko changer et to eko changer ba prix à badara alimentaire eko mata et président à Sengaki Banque Centrale à intervenir parce que rôle la Banque Centrale et Zalaka qu'on défendre monnaie nabiso, protéger monnaie nabiso. Un mot pour la magazine Ereka. Un mot Eza merci Mingi, le collabo Bengi Singa Lisusu en tant qu'invité, Boza Naebi Yomokoza jeune, na équipe ya jeune. Merci maman Angèle Makombo, merci tu es bien qui vous anda pour nayo. Ndako to continue toujours que maman Angèle, bon continue toujours que l'andara maman Angèle na magazine Nabino Ereka Info. Tozongeli kuna na plateau et le mona Kandi Bufenge. Ereka